Mbote, bon dimanche, Nabino Bandeko Nanga, na Bandeko Oyangai, Masolona de Pitié à Lelo, gouvernement Samalukonde. Gouvernement Samalukonde. Masolo Tokobeta. Deux problèmes à la fois, na deux camps à la fois. Problème y a la Mouka. Dédoublement, division, To et Zanine. D'un côté, Moïse Katumbi Chapwe, de l'autre côté, Adolphe Mouzito Masolo, Tokobeta Bandekonangai. Deux camps aussi, deux camps s'affrontent à Mboujimaï, au sein de l'IDPS. Les pro-gouverneurs Maoué Jadounes et les contre. Lobby, affrontement. Tokoyebi Sabino, le bilan était de combien? Masolo Bandekonangai, Neron Bungu, vice-gouverneur à Kinshasa. Et Mwana Banga Moyo n'est plus vice-gouverneur depuis Lobby. Masolo, na katia émission Oyo. Tokobeta Masolo Bandekonangai, Lik Fikiri Mourefu, Asali Apesi Moninga Sourire, il va aussi s'exprimer sur les quelques sujets d'actualité, sur le gouvernement. À Kolobela Mouké, 65 femmes sorties de la prison à Nini, Boloko, Yakozanga Mbongo, parce que ceux qui ont Mbongo, Okoyoka, Ntunga, O Balobaka, au continent hôpital, va bloquer l'hôpital et changer comme prison. Tozakuna na Luvungi, Pena Sepak, Masolo Bandekonangai. Bon dimanche. Allez, comment a été votre semaine? Semaine na yo soki ezalaki malamu, kumisanzambe, mais tout en kumisanzambe omituna, qu'est-ce que j'ai fait aussi en retour pour ces dieux-là? Abatelio, ozalaki na ye, lelo awa église, ozokumisanzambe, mais nini ozongiseli wana nde swaka bato. Akokima mbangu. Akokima, t'es parlé ici, Akokima, bah faut fouillant. On ne prêchera pas Congo sans l'amour des autres. Attends. On ne peut pas parler à patriotisme sans l'amour du Congo. Je vis, Moutoumoko, spécialiste à Kofinga. Là, il y a des polémiques. Ah, pour un dossier, il y a Vienabiso, on aurait un Rwanda, ou à Koufaki. Bamususu pe babimisi vidéo ndenge bamususu babimisaka vidéo si Tshisekedi basi bakunda ye ezalo kuta bamemi mabanga babandi kozongisa ngoma malembe bomoni là où vous amenez le Congo et les Congolais na ba polémique na bino ya mutema mabe maintenant ça va dans tous les sens. Ce que vous avez fait sur Tshisekedi bakomi kozongisa la bino yango. On ne doit pas passer toute sa vie na haine moko boye ya kolakisa, mais ozui kombo ya Congo olati wana mutema mabeza yo. Soki bakangi mutu ale, yo wana kotola, balonga kuna eza théâtre na bango. Soki mutu azui kama yo musala na yo se détruire. Soki ezui yo yebaka te na lingala balobaka. Soki ezui tchaku ndeke koseka te. Ba montage nyonso bosala sur Tshisekedi. Et comme il kozonge la ville. Oh bakundi, bakunda kite, oh bakundi. Tout ce que vous avez fait. Jusqu'à dire aux gens, kuna ebembeyete, batie mabanga basi bakunda ye aw, batwa lokuta ndengwana. Je me pose la question bandeko nangai. Soki bato ebele baloka bangote. Avec ça, mutozo mona ke oyo, il n'a rien à voir à part mutema mabe, il n'a rien à voir avec le pays. Parce que mutoza quand même, n'a quelque chose, parce que le pays est abattu. Le pays est abattu. On se bat pour mabele, zate que mabele, allez mabele kakabote. C'est parce que mabele, il faut être habitable, batu bavanda. Yango toko kende boko landa, likama mabele, awa na communauté la mila na ariwara. Mais c'est pas possible. Bane konanga. Moutoua, a même pensa casquette ko et combattant, oh résistant, ainsi de suite. Lelo, ce que vous avez fait sur Tshisekedi, tango akufi, batu ba meli champagne, batu ba sepeli. Donc, ba komisi Tshisekedi wana démon. Je me pose la question parce que le vrai sens ya mutu ebimaka mukolo akufaka. Mabena malamu na ye. L'autre fois na tchela kibino caricature moko mutu asalaki
alobi soso azotambola bazoteka ye 8 000 francs to 7 000 francs akufi akomi 25 000 francs la valeur mais zana bibembe mususu ezanga valeur. C'est maintenant le temps de corriger botika escroquerie dans les combats, botika escroquerie résistant escroquerie place tangu nazoloba oyebi ke okobata me pa batu me mutema na yo yebi. Dans ces combats on ne doit pas être batu kaka tozakuna mutema mabe tout ce que les gens font bazaka na laboratoire ya ko détruire to beta yeni to lobana yeni to sala boy to décourager eponani. Et c'est ça, et vous me dites moi tambo ngai allez Nathalie ope na monyo mutu nalobi mais attendez à l'endormir ceux qui ont besoin de dormir. Allez endormir ceux qui ont besoin de dormir. Qui se ressemble s'assemble. Makila ya ba combattant ekutanaka. Makila ya ba patriote ekutanaka. Makila ya ba nationaliste ekutanaka. Batu babima de malfaiteurs, babima lokola ba santu, koluka koteya batu lekisaba. Nalobi taba mususu. Nalobi c'est parce que le Congolais oublie vite. Au commandant mutu asali buzoba 2 jours, ba yebi ke Congolais ata soki osali nini 2 jours ba kobosana na bango. Baba ndiko kumisa yo komi prêtre. Et c'est ça. Osali buzoba, ba koloba na yo ka 2 jours après ba bosani na bango. Mais on peut quand même dérouler la vie, non? To dérouler moi ke to zonga sima. Nous sommes en 2021. To banda kotuna to zongi ici 6 ans. To zana 2015. Nani azalaki wapi? Même toutes ces personnes ici, beaucoup, Taba mususu. To comme en 2015, to zongi 5 encore. To en 2010. Comme ça, to koluka ko placer chaque mutu. Chaque mutu na esika na ye. Ce qui to placer mutu te et cause à la passe. Nous avons un débat et seulement. Pas question de recensement. To aucune élection kakandengwa. Pas question de recensement parce que on a trafiqué toutes ces cartes que nous avons, et les cartes d'électeurs tenant lieu de cartes d'identité. Qui oublie ça? Nana Bossani que quelques pays voisins, carte, machine à voter, qui oublie ça? Toloba yango te ke bakenda bataka bazwa machine à voter bakenda nango. Lelo ba pesa kalisusu duplicata te par la CENI. Mais ceux qui ont bungisi carte comment on a mutu azu duplicata ils ont utabat. Et nous allons aux élections nandengwana parce que yo zana posa vous faites des élections un projet de société. Mais pourquoi on organise les élections, monsieur? Pourquoi on organise les élections? C'est pour le bien-être de cette population-là. C'est pour améliorer, apporter les dirigeants qui incarnent les attentes de la population. C'est là qu'on parle de la légitimité. Ce n'est pas difficile de comprendre. Et vous le savez, mais vous tellement que ça m'a bé, vous avez. Au moins, même n'est pas ça la émission. Il y a les gens qui ne restent qu'à observer. Obetatali baku ya français ya Zuan wananda moni ya korobanin ba spécialiste ongana lobaki na bino ba spécialiste ba photo abimisi photo ya oyo bimisa pe ya yo ya série wana to ndima yo otandite pona ko critiquer bato ceux qui ont publié photo à mabe ya mutu olobimba Eliezer Tambwe en 2000 obimisi photo nanga ozipe ya yo olobimba voilà Kakuma en 2000. Comme ça, va comparer ma photo. Et vous pensez que ma photo est diminuée quoi? Bobimisi ya Kabila, Bobimisi Kadogo, Bobimisi Sokindengenin, Bobimisi ya Jeannette, qu'est-ce que ça a changé? Et l'autre, mon côté. Et c'est un gars qui va mon kobo. Sous l'initiative, il y a chef de l'État. Et déboulonné dans ma lembe. Sans birin. Sans marteau, il y a kobeta. Ma lembe. Il n'y a résisté, va tirer ma fouta. Malem. Bobimisi ba photo. Depuis bon vanda qui wan. Yanga ikutu. Yanga problème exacté. Moi je suis villageois, c'est connu de tout le monde. Allez, Bobimisi
ya chef de l'état ye moko etango obimisi yango zwa pe ya yo ya série wana tia mopanzi totala ndenge yo ozalaki obotama super soki ndenge nini bolongo kuna ya ndeko na nga Augustin Kabuya bobimisi botie wana bimisa pe ya yo bolongo bozwi ya Jekoko Mulumba bobimisi bolongo kuna nde boye kozwa ya Michel ale bozwi bo encercler ye koloba yake esali nini bo encercler ye il fallait le lire ndenge na mona Fabien bato bazwa encercler que fidèle jusqu'à la mort. Il était garde de Tian Tshisekedi wa Mulumba. Tant que tozo comme à Bruxelles, c'était toujours lui. À côté de moi toute la journée. Pembeni Aibé. La constance, la fidélité. Oui, bon cercle, Michel Malam. Parce que il a été fidèle avec le chef de l'État. Pendant qu'il était secrétaire national, il y a eu des personnes. Tozo tambola naï, tozo kende naï. Michel Azalaki wan. Naba gaz lacrymogène, Michel Azalaki wan. Ngai tambwe en tant que combattant. Nako wanga n'a jamais Michel. Parce que ce n'est pas Moutou Yazaki pire petit à Viennaye. Et la manifestation à Bangiliwa. On était avec Michel. On était avec lui. Alors, ceux qui bon cerclé, ça veut tout simplement dire que Tala et Sika Michel Outina, chef de l'État. C'est clair que ça. Nous défendrons la vérité. On cotise jamais qu'on prétendre ma belle qu'on défendre ma belle. Il faut d'abord oser la nabolingwa mutu. Mutema ma belle futakate. Mutunyo soit kokufaka. Quand tu sais qu'il est décédé, vous avez pris champagne. Bon mais là-bas champagne. Bon c'est pas là. Allez. Tout et tout. On n'attaque pas un mort parce qu'il n'a pas la possibilité de se défendre. Bataka kamutu akufate. Parce qu'il a la possibilité à se défendre. Même le vieux Honoré Ngouane. On ne peut plus l'attaquer. Nous avons critiqué de son vivant. Nous lui avons dit ce qu'on pouvait dire par rapport à l'occupation à Bimisa. Moi, Tambo, je l'ai dit noir sur blanc que le pays n'était pas occupé. Le pays était infiltré. Et Rwandais, c'est vous. Ainsi de suite. J'ai même balancé les propos de maman Justine Kassavoubou. Pendant qu'il était vivant. Et à son temps, comment on dit de comment on dit na Danemark. Alobi, papa Etienne. Nous avons suivi. Nous avons dit parce qu'il était encore vivant. On lui a dit que non. Yoko comme Moussantouté. Au côté ya bateau, bimaloko la yonde obimie lombeta. Non, ça on lui a dit. De son vivant. Mais maintenant qu'il est décédé, on ne peut plus y continuer. Parce qu'il n'est pas capable de réagir. On doit le laisser se reposer. On doit le laisser. Et lelo, bokomi ko futa masumu ya oyo sala batu misusu. Bokomi pe na makambo yake. Ngwanda bakundi, ngwanda bakundi te. Ngwanda bakundi, ngwanda bakundi. Ça ce n'est pas le patriotisme. Nalobaka na bino, c'est une aventure, c'est une escroquerie. C'est une escroquerie. Même quand moi je parle, je ne peux pas avoir la haine contre Moutou. Yanni. Tout cause à la divergence, il y a une opinion. Cela n'enlève en rien ni l'un ni l'autre d'être congolais à cause de l'andekonayo. Mais bien on spécialiste à commissaire Kabato. Rwandais, Burundais, yo d'abord yo nanga, yo negozolo baba nga itambo nga na Congo oyo. Yo même temps bato bazolo ba ke makila Congo ganga yo kotelé. Batu ya sangisa ti. Ya? Batu ya basangisa sangisa. Kungongo to yebani ba position. To yebani qui est congolais de souche, o congolais penza ya musisa o. To yebani. Mais ce n'est pas le débat que nous pouvons engager ici. Yobe olo mabela Congo yoka ekoloka yo negeni. Il y a certains critères. Même cérémonie na bambo kanabiso ezana balobi famille oyo soti likame bimi bango nde balobaka parce que nde ba oyo bakoko bayokaka. C'est pas tout le monde. Mais tellement que makamango et on taxe tout le monde de tout le monde.
Je l'ai dit, on est en contact avec tout ce monde. Tout ce monde, en tant que frère. Tous ces gens-là, tous ceux qui n'ont pas en contact. Mais à un moment donné, on doit sentir que tout le combat, moi je dois entrer dans un conflit personnel. Et quelqu'un qui vous dit que oui, ça c'est Odon qui m'avait dit un jour. J'étais à Mons. Je l'ai appelé. Il m'a dit clairement, j'ai senti que quand on échangeait avec lui, il cherchait à m'enregistrer. C'est là, réseau Zabiente, Natia Sokindengeni. Amitié Penza patron, il y a Bisso Batambo et tout l'andaka bango parce qu'il y a Zanan. Les lois comme Ikobel et la batou. Té, n'a un problème, il y a un problème, il y a Sokinini, té, il y a un problème, il y a Odombote, il y a un problème, il y a Congo. Il y a eu seconde comme il y a Congo. Boni Boyko, papa. Boni Boyko. Quand nous cherchons l'amitié, tant que aux Andes Konanga, même la fraternité, c'est parce que le Congo nous unit. Ce n'est pas que Moutoumoko Kena Govande pas Moutou, allez, Abaniko Zela, Yolie Sakanga, Imeli Sakanga. Non, c'est pas ça. Nous nous sommes dit, nous nous mettons ensemble. Les lois Abaniko Yoka Moutema, Passit, pour Balobiale, Basiba Kouningwanda, en Katumini. Vous avez fait ça avec Tshisekedi. Je l'ai dit à ceux qui sont avec nous ici. Je l'avais dit. Bande quoi FCC. Tous ont voté loi. Les lois doivent être impersonnelles. Les lois doivent être générales. C'est le caractère d'une loi, mon Dieu. Té, basala balwa moko taillé sur mesure à Kabyle. Taillé sur mesure na bango. Et bandi ko zongi la bango. L'Assemblée nationale, bureau, c'était prévu tous à 2 postes. Au moins sur les 7. Poste, il y a 2e vice-président, Bazouana Bango. Bapesa Kamwa poste, il y a rapporteur adjoint. Lelo Bango pe Bazui, Kamwa poste, il y a rapporteur adjoint. Oyo, Nekonanga Colette Chombazu. Oh, groupe parlementaire. Bapesa Biso 3 sur 141 députés qu'on était de l'opposition. Les Roba comme qu'on réclamait tous à 5 T, ils ont libino. Tout ce qu'un homme aura, c'est moins, mais il est moissonnera. On doit être honnête et correct avec nous-mêmes. Ça, c'est clair. Bino pe batu bo vandi aux ans normal, bazolo bakembo. Allez, yo kende ko finga batuan, ok o fingi. Je n'ai jamais compris ça. Ça, wana na yogate. Na yo na comprendre kate. Donc, ezana mutu moko boy bakela un super monsieur ou une super personne lui donne le mot d'ordre avant de voir comme un roi. Allez, attaquer Bino Bamboa Boké, Bofingi. Non, c'est pas possible. Soit nous sommes dans les combats, soit nous aimons le Congo, soit nous sommes Congolais, soit nous ne le sommes pas, soit nous avons bambrouillère. Il y a depuis que tu vas PMS. Il y a des fois nous lançons les actions. Bande Konabiso Bangolais qui ont évolué au Congo, ils ont contribué. Bande Konabiso Brazzavillois ou Congo Brazza bazo contribuer toza batumoko toza peuple moko. Mais qu'est-ce qu'on fait? On se met là-bas balobita ba congolais bazaka sérieuté ceux qui ont vendu na bango suka ba kofinga yo et nous avons vécu ça. Je n'ai jamais ngaitam bande konanga baza libanda ba yebi nana zo problème na mutute nana manka respect na mutute nana finga mutute nana tinda mutu afinga mutute. Okomana ka ola mukiboyo oyo ki mutu azo finga yo. On de quoi les herbes afinga lingani. Ozo mituna ozo yebate ozo comprendre te. Chaque fois que j'arrivais à Bruxelles, batunanga tuzayaki na bango tongo midi poko ezabana. Ba commanda so ba bokechwa yambo ba ya edi ba efonja oyo ainsi de suite. Tout ça kutana na ba. En dehors, il y a Richard Compaye, Damien Touambi, Docteur Kankonde, tout ça. Et Maître Donnant, tout ça, ce monde-là. Tout ça qui n'a pas bango. Baza est belé, je ne saurais pas citer tout le monde. Mais on va na kabo batinde lonini, muto afingo. Oh, afinge lingani. Nasani. Eliezer Alongwa, Eliezer collabo, Eliezer Rwandais. Nasali nini qui collabore na salini. Incapable d'expliquer muto ala muki na ya afingika. Même les relations à Bomoto et à Kémon, en dehors de tout ça, on peut refuser de collaborer, mais on garde quand même des relations en tant que frère.
C'est difficile de comprendre ça. Donc, les anabato va comprendre que chaque relation est importante. Parce que n'est c'est pas possible. Et bah défenseur ya mabele bazakana moi éthique moko boy. Voilà. Bah défenseur ya mabele bazakana moi hein? Bazakana moi moral moko boy. Bazakana une façon d'être qui doit influencer les autres. Oh les autres senga ke batu mususu baya. Ce n'est pas comme ça la biloko ya copier-coller, tu vas prendre l'histoire de la France dont tu n'as pas la maîtrise, j'insiste. Tu vas prendre l'histoire de la France dont tu n'as pas la maîtrise. Allez, au copier, autant dit qu'à moi, tu es capable de lire toute une page. Autant dit qu'à moi, ligne moko, allez, au communal. On a dit, bon, allez, Napoléon, oh là, et collabore. Mais attendez, c'est pas possible. C'est pas possible. Honoré Ngwanda nous a laissé les livres. Hein. Là où il a parlé. Et des fois, j'exploitais ça. Mais il y a comme conséquence, au Kosala, le contraire de ce qu'il a écrit. C'est comme ça que la Pareco, et ça, hors plaque. Nama komi honoré Ngwanda ba komi boy. Ndengo zomonana, papa nabiso, oya salati ata. Qu'est-ce que vous avez retenu de lui? Vous avez créé la haine contre les autres, c'est tout. Ma belle zanandenge à co-défendre. J'arrive à Riwara, communauté Lamila, Bolanda. Biso tozali batu ya communauté ya Lamila, village moko na territoire ya Aru, province ya Ituri, na République démocratique du Congo. Soki bomoni lelo tosangani awa ezali poto dénoncer makambo oyo toza ko subir oyo tozonyokwa manango mbula na mbula kobanda kala tango ba koko na biso. Histoire ebandi na 1957 tango ba koko na biso bapesaka 7 hectares pona église catholique, pona ba missionnaire batonga église, batonga école, batonga couvent. Et puis esalemaki boye ekomi après bambula ebele catholique akomi kopusa na kokende kotonga ba ndako esika oyo bapesaki ye te. Après catholique alobi paroisse ville gomale alobi ke non bakoko na biso bapesa ye 520 hectares. Conflit ebandaki wana eza toute une colline munene oya village na biso, colline moko ya village na biso parce que village na biso eza na colline misatu. Colline moko wana baparoisse balobi bakoko na biso bapesaki bango. Sikoyo tozo comprendre te biso na archive na biso selo histoire na biso selo baresi oyo bakoko batikela biso bapesa bango 7 hectares batémoin oyo nanu bakufi te pe bazali. Kokoma na 2010 gouvernement ya Grande Orientale eye kosangisa biso na ba église catholique tozwi solution. Tozwi solution balobi bakopesa l'état azwa mboka na biso mobimba. Toyokanaki keno parti mususu ekokoma ya biso, parti mususu ekokoma ya église catholique po tozwa kimia po conflit esila. Tosinye batu na mboka na biso basinye document, nzoka document wana basinyeki na kati ezalaki lokuta parce que colline na biso échanger te etikali la même. Sikoyo biso tolembi batu ebele o baza membre ya comité de gestion ya église nde baza bacommanditaire ya makambo wana eye kozwa na babe bakoti na kati ekomi évêque asimplike na kati. Batu nyonso oyo bazoluka bazwa mabele na biso baza na bavillage na bango etate. Biso mpe tozokola toza kote multiplier. Bolingi tomema génération na biso wapi tokokende kofanda wapi. Topesaki bino bakoko bapesaki bino 7 hectares. Après toyekoloba tozobakisa eko masekatu bino bozo réclamer 520 mpona nini. Bolingi bomema biso wapi parce que biso ndeka tosambelaka na église na bango. Tokendaka me après église tozongi na ndako. Tokendaka na kelasi na bango soki tosilisi kotanga mutu na mutu azongi
réponse. Bakoko na biso bakufi, bapara na biso bakufi, batu bakomi handicapé. Lelo tozo subir discrimination sociale. Wana manangonga ya pake. Prière nyonso bazosala na kombo na biso. Babandi kosala ba cérémonie bazozwa mabele, bazobwaka yango. Hakuna ekulusu bazosimba kaka na kombo na biso. Biso toza ba demo. Soki bazosambela na église catholique na ba culte matinal, eza kaka kombo ya village na biso Lamila. Soki balamila bazalaka motema mabe, balingaka bandima paroisse afin de pa na bango. Ata mukolo moko te tosolo ngwa epa na biso tokende ko déranger paroisse. Totikala ko déranger ata mukolo moko te église nini hôpital na bango. Totikala ko déranger ata mutu moko te. Biso tozalaka na kwe na biso. Mabele na biso me mutu mususu oyo bapesaki ya pamba nde amemi biso na justice. Mabele na biso batu oyo baza na bariwara awa bazokunda batu nyonso na mabele na biso. Bazomonela biso po toyebi ndenge nini tokoloba te. Sikoyo totourne biso na biso epa na bakonzi ya Kinshasa boyoka biso boya kosilisela biso makambo oyo paske tokomi na suka tozokoka lisusu te. Batu ya mbongo bazomonela biso likola mabele na biso balingi babotola biso bazopesa communiqué na église keno etika batikeli biso 48 heures po totika mabele. Esili wana te formation eye na basinye na kombo ya nani ya évêque ye moko keno biso batu na Lamila totonga ndako oyo ya durable na mabele oyo te totonga ka bandako esobe. Siko baza na projet nini po soki ndako eza esobe bakotumbango facilement. Omoni nzoka ezali village na biso. Bino moko boyebi na ba Kinshasa dans toutes les villes ba paroisse bazaka na étendue ya combien? Bazaka na étendue ya combien? Bapesi bino 7 hectares lelo bolingi bozwa 520 hectares. Pona nini? Eza paroisse mobimba. Batu nyonso bazosala na kati ya paroisse baza contre biso. Me batu baza contre biso baza pe na ba village na bango. Biso siko bolingi bobotola biso village na biso po tokende wapi? Makambo ebanda kala. Catholique atikala jamais koya koluka kosolola na biso azomona biso pamba. Bazondima ba collaborer na bato baza na mbongo, bato baza na ba pouvoir. Siko biso toza na pouvoir te, toza na mbongo te, tokosala nini? Souffrance tosi tomoni na place oyo eleki. Soki leo na riwara otangi kombo Lamila to komi ndeti ba poison ndeti ba nyoka, soki mutu amoni ifo akima. Tokomi na suka. Radio basote ya kaka na kombo na biso. Alors, décision tozwi eza boye. Ti lundi soki bapesi biso solution te. Biso tokoluka tozobenga pe bato oyo baza na bonne volonté, bapesa biso mbongo ata mutu moko asomba 5 dollars tozokende kotonga ndeti bapekisaki biso totonga ndako tozotonga ndako na place oyo mobimba. Tokotika paroisse esika azali tokobouger bango te. Place batie bekole na bango tokosimba bango te, me tokotonga ndako na biso eza na village na biso. Mutu oyo sikoyo alingi alongola biso na village na biso aya kobeta biso. Oyo nyonso alingi kosunga bana ya Lamila na batol po batonga bandako na bango bobenga na numero 081 355 13 13. Nalobi lisusu oyo nyonso alingi kosunga bana ya Lamila na injustice baza ko civil awa babenga na numero 081 355 13 13. Nde nasuki wana. Voilà. C'est ce conflit-là qui oppose la communauté Lamila Oezanariwara contre l'église catholique. Boyoki ba explication. Nous sommes en 1957. Banfumu ba négocier na l'église catholique. Selon Bango, ba pesi na l'église catholique 7 hectares. Pour que batonga, ba hôpitaux, batonga paroisse, tout ce que vous voulez. Mais cette communauté se plaint du fait que Babandi élargir, il réclame maintenant 500 hectares. Donc, batu nyon surtout wana, yango bazomituna, toko banda toke église. Parce que l'église yango wana bomiti elité, botie pour que biso to ya kosambela.
tolali kuna to tokozonga tango tokozonga tokolala wapi soki bobengani biso bino jusqu'au 500 hectares nyonso bokosalela biso hôpital toboyi te hôpital wana mutu ekokoma hôtel te même hôtel yango mutu alembaka azongi ndako. Et c'est le conflit qui oppose cette communauté là mila pona bao baebi territoire ya Aru kuna na Riwara, ils connaissent cette communauté là. Et c'est un conflit qui les oppose à l'église catholique. Mais pourquoi ba prêtre ba kokipe ko kanisate batala pour trouver un juste milieu au lieu et comme un bras de fer à modèle one. Je suis en train de craindre. Parce que biloko ndengwan na fragilité ya paix na Ituri. Et ça malamte, ce n'est pas le moment. C'est pas le moment. C'est pas le moment. Tension et ça en Bujimaï. Je vis le jour, je l'ai dit, le jour qu'on a voté. Nalobaka na bino, maweje dunes azamutu nanga. Photo wana bozomona, bozomona ya telemi premier chef de l'État. Micha telemi wana. Moi j'étais quelque part. Tobaluka nae. Mais pour aider les chefs de l'État, pour qu'ils s'occupent de Makamousous, moi, sa place, je démissionnerai même avant que la motion ne soit débattue. Et c'est en démissionnant qu'on sort grand. Mais ceux qui s'y bras de fer et salemi, souka ok, et qu'on peut ça bien tes obimaloko la Trump, le président américain. Et qu'on peut ça bien tes. Deux camps. Ba proma wejedunes batamboli pona ko réclamer que yeka kazonga bakolongola ete parce que ba travaux linge banda ba investisseurs basi baye, c'est ce qu'ils ont dit. Mais le président fédéral, selon ce que nous avons appris, accueilli ayebisi batu que va soutenir l'exécutif provincial dès que bandi alobinde ngwana et loko babenga na Mbujima itatu pierre mabanga ebandi yokolo bana biso ndengo wana te. Donc mabanga, il y a plus de 10 personnes qui sont blessées et la police a eu une intervention. C'est la tension totale en Mbujima. Bande konangai bokelanga. Je parle aux deux camps. Les chefs de l'État, il faut tout sungaye pour que à se concentrer sur la gestion du pays. Surtout en Mbujima, ce n'est pas le moment d'attention. Tension kosungate parce qu'il ne sera pas tranquille là où il est. Il y a que awa muto azoki, awa muto asaliboy. C'est pas possible. Et le parti a tout intérêt. Augustin Kabouya, Jean-Marc Kaboun. Le parti a tout intérêt, il y a qu'à intervenir le plus tôt. Et il fallait le faire en amont. Pas en aval. Tant Kaka et Bandi, les députés eu des personnes majoritaires dans cette assemblée-là. Ils ont estimé que y a Azalali sous-souté. Du moment que eux ont estimé que Azalali sous-souté, il fallait que les partis puissent anticiper. Parce que ça paraît comme une contradiction, la partie. Les élus, les députés provinciaux, Balobi, plus question de Maouija. Maintenant, la base est divisée en deux parties. D'un côté, Balobi te Yeka Kazong. De l'autre côté, Balobi est sous-souté. Il y a un problème, mais il fallait que les dirigeants du parti puissent anticiper. Voilà les réflexions que nous avons besoin. On n'a pas besoin. J'ai vu quelqu'un qui s'est présenté auprès de moi. Ndeko Elezer, ils sont des communicateurs, il y a eu des personnes bien. Bon. Vous avez un communicateur ko bandakan. Vous avez un communicateur ko bandakan. Oh, c'est-à-dire nabi ah, mais ngana yebi binote. Ngana yebi binote. Et parce que tant que nous avons un communicateur, nous on n'a pas besoin de communicateurs des injures. On a besoin de communicateurs des idées. Ce que c'est libre. Oh, non, mais attendez, non. Ça, ce n'est pas le sens de notre combat. Ça, ce n'est pas Tshisekedi. Tshisekedi, on l'insultait de tous côtés. Il est resté calme. Calme. Et souka bazaki kozongela.
Et Tshisekedi, quand vous lui parlez, il reste calme à vous écouter. Et à la fin, il vous pose la question, qu'est-ce que vous proposez? Il avait besoin des idées des autres. C'est papa là. Bafinga ye na ndenge nyonso. Akende pa bazari ase. Akenda na Rwanda ye. Aye azaki koko sabatu ye. Ye azalaki moninga Mobutu. Mais la politique, ce n'est pas la haine. La politique, ce n'est pas la haine. Et c'est là que je fais des remarques à mon vieux Martin Fayulu. Jamais tout le monde n'a pas. Tant que vous prétendez que vous allez avoir Tshisekedi en politique, oui, agissez comme son disciple. Maître Nayo, à l'ali Awa. Ata un jour, au co brisé te olobi, te ma kambuza ma kambu, ma tanga biso africain sa yisakabato. Ok, yikaka Awa na mausolée. Mais il fallait que Ben Mukolo et Bembeya, Maître Nayo Zoya, ou lingaki, au sala, une délivrance, olobi jamais. Il faut n'attendre. C'est ça la politique. Quand on fait la politique pour servir la nation, autolobie le pouvoir de l'amour, on a une façon d'être. Une façon d'être. Mobutu est malade, Tshisekedi, son grand opposant, va le voir. Mobutu a Koufeli Mwana, Naguado. Tshisekedi prend l'avion, il va le voir. Il va compatir avec lui. C'est pour la République. Ceux qui n'ont pas critiqué, ils ont ce n'est pas que Ngana comme Monguna na yo. Chaque fois que vous voyez, parce que même les gens de la Parécote dont je parle ici, ceux qui se disent ngwandistes et ceux qui ngwandistes, mais Ngwanda a travaillé avec Mobutu. Et ils ont vu ça, c'est ça la politique. Que ce soit Mobutu, que ce soit ceux qui ont habité. Et vous restez là-bas, il y a drapeau, il y a un père, allez, Bolati, mais qu'est-ce que vous avez à voir avec ça? Mais quand vous portez l'impair, c'est-à-dire quoi? Bozaba Congolais, restez quand le moment viendra, beaucoup comme à Zaïre. Alors, il ne faut pas vous ingérer dans Makambo Congo. Une contradiction totale. Oui, on peut porter Babiloko et impair par nostalgie. John Connection m'a envoyé ici. À Chatinde Langa Yango, je n'ai pas porté ça. Parce que je risque d'être confondu. Je risque d'être confondu. Parce que comme il le colle à Batou, Balatia le colle à Batou, Moutema m'a bendé Bangouane. Batou, Moutema crampe Bangouane. Non, mais c'est pas ça. Mobutu, baza vraiment un conflit à Makassi. Pas un conflit. Tshisekedi fait l'opposition à Mobutu, s'oppose à Mobutu. Après avoir été avec lui comme ami. À un moment donné, à l'obité, Master, même manifeste de lancer les Tokomaka et Zaki Boité. Biso Tozaki na vision mokoya, mboka na biso. Vision na biso yango. Je m'oppose. Mais tout en s'opposant, soti likamwa mabe yeli Mobutu. Tshisekedi va le voir. Soti Tshisekedi pe, Mobutu pe. Ayoki ke Tshisekedi a un problème. Ata soti akoyata kotinda bat. C'est ça la politique. Voilà. L'unité que Mobutu nous a laissée. Mais nous avons des gens, et il y a les gens qui les suivent. On vous a envoûté ou quoi? Parce que même ceux qui ont anormalité, au quotidien, dans la bilo, quoi, modèle, ou en até, ils n'ont rien à voir à part un, à part Koinaba. Le Kuta Bango. Tout, Kofinga Bango. Nyonso Bango, le Kuta. Donc, vous, Bango Bazana laboratoire, les lots, et comme ils kozongi là-bas. C'est compliqué. Et c'est là que j'ai dit, nous restons là. Le problème n'est pas de prétendre. Aujourd'hui, l'UDPS est au pouvoir. Et donc, le chef de l'État a réussi son mandat. Sinon, tout ça, on va nous opposer, nous tous. Quand l'UDPS Koutou, à Loba avant Bino de Bokosani, on doit aider les chefs de l'État. Pas créer des tensions. J'ai pris aux dirigeants de l'UDPS de s'occuper sérieusement de la situation Kassai. De s'occuper de la situation Kassai. La Mouka de courant, selon coordination tournante, il y a la Mouka. C'était prévu qu'après ce tour de Martin Fayulu,
c'est Moïse. Et Martin Fayoulou a estimé que Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba, ils se sont auto-exclus. Et il va dire, Mpangi, yonde okozwa. Adolphe Muzito. Yonde okozwa. Baya ya wana bavanda kuna. Biso totikali na bord na biso mibali. Avec comme conseiller technique et chargé à stratégie, Vienangali Sanga Bonganga. Quel bio. Moïse Katumbi a estimé que c'était son tour et que Martin n'a pas le droit de chasser qui que ce soit. Il n'a même pas qualité ni compétence. Et d'abord, ce n'est pas les idées où il peut décider. Ce n'est pas les idées où il peut décider. Celui qui a pris le bâton de commandement hier, il y a la Mouka. Désormais, celui qui engage la Mouka, pendant 6 mois, c'est Moïse Katumbi Tchap. Dès qu'à Jean-Pierre Bemba a tweeté, a félicité. Je me pose la question. Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que, en toute logique, non, ils se sont auto-exclus. Ils se sont auto-exclus sur base de quoi? Kuna autorité morale azate. Ils ont des obalukabo. Les lotosa, na 2 courants, il y a la Mouka. Ce qui bo talibé mission nanga yakala, na lobaka eloko. Je sais d'où est-ce que nous venons. Je sais comment les gens font. Et ils se comportent. Bosé la nazo yebisabi. Tout ça, la force acquise au changement. Fac. Tangu et Salemi, après élection en 2011, parce que pendant les élections, Basala KDTP dynamique et Tshisekedi du président, d'un côté, Roger Lumbala a sali 7, soutien à Etienne Tshisekedi. 2 courants, des structures qui soutenaient Etienne Tshisekedi dans l'élection. Nassim, avec tout ce qu'il y a eu, Wana Tozo Salabitumba Imperium. Il faut créer force acquise au changement. Maman Nabiso va créer DIFAC. Oto Yibsa Kibino ke maman DIFAC Moko Akofi. Force acquise au changement. Bazu coordination, va pesi vient Angali Sanga Bongang. Muke. Tokomi quelque part, moi Koko Sopo Babengaka. Makambuya concertation au lieu à dialogue. Vienanga lisanga comme d'hab basangisa bango na Fatima. Wana langage tribalo-ethnique. Basangisi bango na Fatima. Non, voilà, bino bokolanda Tshisekedi, ainsi de suite, et venez prendre le pouvoir au bout de la concertation, pouvoir et kobima. Bango tout va se déverser kuna wa. Tangu bakei lisanga bongang azalaki wana ke yeka kande muto azo coordonner fac Martin Fayoul alobi comme ça ngana sali wenge na ngan iskonde na zui fac procédure moko ya kozwa fac yango ezalaki te. Je me rappelle à l'époque ce que j'ai dit là, Moïse mon idée là m'entend. Je le prends à témoin. Moïse, mon idée là, il a. Fak wana etikali, ngaine mokolo fak. Martin Fayoulou a zui poa. Et si ni fak eleki. Toye kosala, je vous épargne à la structure rebelle, na ebi, et belé, que ce soit la structure sur ma camboua élection. Baye kosala, dynamique de l'opposition. Dynamique de l'opposition, à un moment donné, mon kokoso, vient en Martin Azuyango. Yenda komi, chef, dynamique de l'opposition. Et aujourd'hui, to komi na makambo la muka. To kozala na la muka, El Fayoulou, na la muka, El Bemba Katumbi. C'est compliqué. Est-ce qu'on a besoin de ça? Je n'ai cessé de le dire. Que Mukolo vienne en Martin à Koyo Kelangai. C'est le jour où on a la plus heureux. Tout ce qu'on pouvait faire, on ne pouvait pas chercher l'échec de Félix. Au vu, il y a parcours.
o bosala na ye na ndenge olobaka ke oza mwana Tshisekedi ekamwisaka ngai. Même si l'échec est Kotikoya, échec à Félix et Kotiko ou t'es pas Martin Fayulu, ça m'étonne. Nazana chair de poule. Le FCC, Kabila na batunaye, bao yatikali na bango. Bazoluka, vraiment, qu'est-ce qui peut faire échouer Félix? A échoué Baïnaye, a kufa ta kufa. Mais yo vient à Martin Fayulu, vous avez les mêmes souhaits. Non, attendez. Non. Nazawapi. Kabila. Nabatunaye. Bazoluka que Félix a échoué totalement. Akufa ta kufa. Boyoti lobby. Ngate mtuna lobaki. Ba chef coutumier ya Tanganyika. Ba dénoncer que les Kinaye, Zoé, a préparé, a créé ba milice. Ba pesaki ba bisika. Donc ceux qui ont là, tous les plans, bakanga batu awa, bazo lukande ba battre le chef de l'État. Et dans ces complots, il y a que bakoti ko battre, bakoti ko kangaye a échoué. Allez, bakuta que yo vient anga Martin aux associés. Mais attendez, nazo yokate. Nazo yokate. Ça me dépasse. Il y a eu bato FCC batinde le mutu. Tokende to ça la mise en accusation contre les chefs de l'État. Yo vient anga wano telemi pembeni na drapeau. Complot urdi ya modèle wana contre votre frère. Ata soki tolongoli politique. Botikali quand même que bozaki ko sambela nzambe oyo l'équipe politique. Nzambe, je l'ai toujours dit. Et si nzembo nango, c'est encore possible. Ezaya nzambe. Et parmi batungai tambwe nazaki ko kanisa ke basambela kamakasi vient nga Martin. Na témoignant, j'ai eu à discuter na bande ko bazola nanga na poto. Na États-Unis, j'ai discuté nande komoko, il est du bandundu certainement. Il m'entend, je ne vais pas citer son nom parce que zana batu misusu. Na poto wana soki otangi kombo na ye et komi azui yango utilisant soki ndeni. Et il me dit ceci, alobi na ngande ko Eliezer na zamu to bandundu. Na vandi awa na États-Unis. Na kota kabisika ebele, nazo travailler ceci cela. Azolo bananga. Alobi ne croyez jamais parce que moi j'ai parlé, il m'a posé la question. J'ai dit non. Martin Fayulu, moi je crois en lui, c'est ce monsieur comme ça. Je l'ai dit. Azolo nanga place Azali. Et vient nanga Martin place Azali et le qu'on azolo bawana yebi. Que j'apportais vraiment un témoignage à son sujet. Alobi te, ko croire na Martin te. Voilà, je l'ai trouvé avec Azarias comme ça. Voilà, je l'ai trouvé comme ça. Voilà, je l'ai trouvé comme ça. Là, nous sommes à Washington, d'ici. Nalobi, non, ne me dites pas ça. Alobi, nazo bisayo, okopesa kanga raison. Na komi kobanga kopesa raison nandekoa. Parce que ça, c'est pas la police. Non, mais attendez. Hein? Et ce qui a Félix et Outana, maboko na yo, en complicité avec Batoa Kabila. To liwa ya Félix et Outana maboko na yo en complicité avec Batoa Kabila. To arrestation ya Félix. Félix ne souhaitera jamais alors ngana zo monate mukolonini Félix eloko wane koyela kaye na mutu que asala Martin Mabe. Jamais. Jamais parce que je voyais comment et sa femme la distinguée première dame. Azole la lobby ndeko Eliezer. Batunyo so bako kende Martin T. Et ça qui moi lié mon koboui et une dimension degré mon koya relation. Mais tant que zo comme aboui et on me dit que c'est la politique. Na bangi. Papa na bangi. Na bangi. Félix, je ne suis pas son avocat, mais je dis tout celui qui connaît les chefs de l'État. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a souhaité que Mabe comme la Martin. Pendant la tension, Beni, on a été humilié. Touti Ouvira, là où on a été humilié. Au nom, il y a Martin Fayulu. Mais Tozongi Hôtel Nabukavu, il me dit, mais Ndeko Eliezer, les années, to comme ba ennemi. Les lorsque qui m'attendent, nous les félicitons.
Il n'a cessé de regretter. Et je me rappelle, après ça, Bazo ça la meeting na Sainte-Thérèse, Martin Fayulu aye. Yazana Oya. Ce jour-là, comme par hasard, je me suis retrouvé avec lui. Bazo tina ba vidéo ya ba makambo. C'est le jour qu'on a menacé, qu'on a tabassé mon caméraman Dieu m'a kessel. Tout le monde va imaginer. Il me regarde encore, il me dit, de quoi les airs. Bandeko les animes, to komi ba ennemi. Tout ce qu'un homme aura sémé, il moissonnera. Mais il y a une vie après. Neron Bungu Bungu n'est plus vice-gouverneur. Lobi Balongola qui est. Mais avant qu'il y ait Balongola, a organisé une communication. La communication a saigné pardon. Selon ce que nous avons appris, avant que Asala biloko na ye oyo asala ki amakolongulu denga kotanga wana ya bangunza azaki kokende dans chaque parcelle place azaki na problème na mutu ake kosenga pardon oyo azalaki na nyongo na ye ake afuti metangu asali na sima nango je vous propose ya kolanda ba propos na ye. La motion contre les vice-gouverneurs que je suis devait concerner mes responsabilités au sein du gouvernement provincial. Cette motion ne cadre pas avec ma charge. Il s'agit de propos citoyens que toute personne peut tenir par souci du devoir citoyen de voir se réaliser en notre ville l'application d'un état de droit promis par le chef de l'État. N'est-il particulier qu'aucun autre de mes propos n'ait suscité autant d'armes que celle d'une caisse de résonance, alors qu'il ne s'agissait d'un appel à l'éveil de cette assemblée, comme ferait tout citoyen congolais. Je tiens à rappeler que je ne me suis pas ingéré, plutôt en réponse à une question d'actualité du journaliste. J'ai encouragé les honorables d'inviter à une pétition dans le seul but de rassurer la population chinoise des compétences morales, spirituelles et professionnelles de l'honorable président de l'Assemblée provinciale. Moi, ne peut à aucunement me permettre une telle légèreté. Au-delà de toute considération, puisse cette auguste assemblée accepter mes excuses. Voilà. Ezalaki communication na ye avant qu'akoya asengi bolimbisi alobi na lobaki kaka bo comprendre pour que babongisa makambu comme tout citoyen a répondaki na question à journaliste. Mais quel que soit ça, le député provincial va tambouissiller. Donc il n'est plus vice-gouverneur. Qu'est-ce qui va arriver maintenant dans ce cas? Est-ce que le vice-gouverneur sera coopté ou on va organiser une autre élection pour un vice-gouverneur? Législature, oh, toko vivre bamakam. Yako saganate. Je pense que l'objet de débattre sur la loi portant modification. Il y a la loi sur la CENI de l'honorable Christophe Lutundula. Christophe Lutundula à pas là. Et je pense. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Bande Konangai. Au moni, Assemblée provinciale à Kinshasa, je ne comprends pas. Il ne faut jamais que ça la kabarata ndengwa. Bon, mais qui n'a président Nabino 3 contre 33. Bon, mais qui n'a vice-gouverneur Angwa Lobaki qui a soutenir pétition Nabino, pap, babambie nassé. On ne doit pas s'engager dans une guerre si on n'est pas sûr de la gagner. Il faut toujours prendre en compte ça. Na ligne na sukisa. Honorable Luc Fikiri Murefu, son messie à Salaka Bakion, je l'ai vu sortir $5,000 parce que malade est bimine à Estewana, à Tindi. Et il est attaché na makambu ya Congo. Pas Kolo Bakaka, mais il agit.
Et chaque fois qu'il y a un problème, Luc Fikir intervient. L'autre fois, il m'a envoyé $1000. Alors, de quoi les airs, pour un dossier boy, salaboy, pour quoi assister bande. C'est les Congolais qui ont bango posa. Na Luvungi, na Sepak, 65 bas bloqués. Parce que, Bamoussou, ça a plus de 2 ans. Abela, Azana Mongo Akofutate, Akoma, on a ata na ninyango, Basali Sagata Moutou, Misala après bâti. Luc Fikir est intervenu. Naitwa jina langu inaitwa Espoire Chevea na niko hapa, nilitoka katika Bukavu na sina babangu alikufaka, nikakuja hapa nikagonjwa na sina fanga za kulipa, na shukuru wasikuwa hata najua kama ndaweza kutoka katika hiyo hospitali. Et voilà, c'est parmi les gens qui ont reçu les dons de monsieur Luc Fikiri, et dans lesquels ces gens sont toujours au centre hospitalier Sainte-Famille. Ils ont reçu les dons de M. Luc Fikiri. Et il a payé toute la facture de ces gens parce qu'il restait ici et en train de souffrir. Il n'avait pas de l'argent pour payer l'hôpital. Neno nilile munda shibishi kunga shaka muno baba Mungu amsaidie na itakonga bwana kushika zile ngavuta kushika ifaranga na kazi Mungu atite na itakonga bwana ni Mungu amsaidie kabisa abarikiwe Kongo Rodrigo nikaukaka damu, Mungu akanisaidia kapona, na kwa hivi ninakosa mafuta na kutoka kumwa. Voilà. Nous avons besoin de Congolais qui apportent des idées et qui prêchent l'unité. Bah ouais, y'a qu'à diviser, hein, tolembibino. Hein, papa, eh? Aux ando qui manquent, nana monate. Tolembio. Yo deko fongoli munoko. Ce sont des conneries. Ce sont des bêtises. C'est la division. C'est la haine. C'est les mensonges. Toke même na ba Facebook na bino. Toke ndata na ba Twitter. Donc busoba na buso. Ya malonge ya kakunati. Yango na lobaka na batu bandeko. Je n'impose rien. Mais na mindima. Soki ozana posa ya makambu ya sérieux. Kota na YouTube, comment ndeko Eliezer tokokoma. Au s'abonner, au kozwa ba info, pas seulement ya koloba, info ya bolingo. La politique de l'amour. Tozali ko sungana, ndenge ozomona, okomona ba action ndenge ozomona, ba action to sala sala, nini to sala te. Ba pesa biso ba ngombe, to lambela batu, on fait tout, bilamba, kokabela batu. Et kokabela batu, ba chaise roulante, ba beki, ba machine à coudre, ba mafuta, ba loso, ba semoule, nyonso tu wana tosalaka kokotsa batu na ba hôpitaux, ko futela batu, ko prendre en charge. Nous ne le faisons pas parce que nous en avons autant. Tolakisaka ngo pona batu oyo ya mutema mabe qui croient que il n'y a que les Congolais médiocres oyo bafinga naka oyo baibaka biloko ya batu. Te ya kotalisa bango ke il y a d'autres Congolais qui prennent le valeur. J'ai fait un service ba conteneur mi balé oyo alobaka moko ya 2 semaines nani yaki oyo autaki ko expliquer bino, mais voilà la suite. Merci za j'ai fait un service naza moi message à muke pona opesa ba client eza pena message ya sengote eza ya pasi parce que congolais ka yemta bo muninga na congolais musatu osala ezaka pona agence à GFM service te ba agence eze belé na mona appel na télé baninga musupe bazo sala publicité bazo loba pe pona musala ezaka à GFM service te bison soutien akala masuwa moko eza bato France bato Belgique bato Hollande bato ya Suisse partout tout akala masuwa moko GFM service azala masuwa na moko te bande kona pe bazana masuwa na bango moko te bison soutien akala esika moko. En fait en réalité ezana masuwa 2 semaines eza pe na masuwa ya 30 jours ezana masuwa 45 jours
mais vu situation actuelle où les kamakamba corona ba maswa nso comme sous na temps exacté les lope au ça la demande à conteneur ba yebso que conteneur il y a les 5 et au les 10 et au comme les 20 mais bango pe soki biloko comme na dépôt na bango ke biloko ekokite na port ba kolongola maswa na bango te ya on a demande nyonso à conteneur ba komaka na se wana tout peut changer par rapport ya manutention alors on a regretté qu'un certain de en France au staki biloko na kati agence AGFM service na base 54 au benga kinga ça fait 4-5 jours to sololi na yo ozo réclamer que maswango ti soko biloko comme tenga soko no maswa comme depuis le 28 bazo sala douane donc dimanche biloko ko sala kinshasa boko za biloko ende kwa zoe sanke no siko biloko na comme na retard to sala ninga tuni siko to sala nini ngam na kumba maswa te to se comprendre ngam na kumba maswa te soki na bi maswa za 2 semaines ça dit que jour ba ko za biloko na ndako na yo 2 semaines ali jour maswa ilungwe na leka ki pe na media na loba ki on soki na kuma ko loba pa ndeko eleze parce que na WhatsApp etinda ka 5 personnes alors na ko ko tinde belé ba client na za na bango on a comment préférer ko loba na YouTube parce que bandeko ta ba ko landa ba ko zo information nanga na expliquer ki pe mais na okama yo congolais qui nous funda na la police na ba service à France il y a le département de travail qui soit disant patati patata et yeba que ba français ba benga ba expliquer nga pe na esi ba on nga sala musa dans les noirs te ba senga ba numéro commerce na na pesi bango bazo vérifier alors na ko regretter qu'un congolais parce que ma soeur est retard yo que nous funda nga na regretter nango alors to ko ça va rendre ba problème te eza maswa ngate mna ame maswa eza pe agence AGFM tem to na maswa ata bande comme soupe bazana maswa te biso tout tsaka la maswa wana ba retard réseau sala ma vie situation actuelle affaire nous c'est comme lent corona o ebomi makambo ebele donc ba conteneur ngana osala demande à conteneur ba tinde nga pe demande à conteneur ya nga pe na oliepsa bino bandeko mais boye ba que jour o to ya ko zo bloko na ndako eza jour maswa elungwa te parce que soto bi que jour o maswa elungwa ka to benga mno bwa otikila nga biloko lelo poto tsalu na conteneur bokwa ko yela nga 400 carton te yango siko to zora biloko malé mais tango biloko ekoka na bengsi conteneur eki maswa na bar 54 et le 13 mars et comme le 27 mars alors na banay ko za déjà biloko avant na mois de mars ya février na banay ko za biloko poto komati na ba le 25 ponga na charger conteneur le 25 février pour ekene ko kota na port pour le 13 mars ilongwa. Alors, message dans na okaka bandeko tous à la ini, tous à la mitema mabete, tous à la to milingana en fait. To milingana parce que ceux qui ndeko wana par exemple en France ou bete na Belgique ou bete na Suisse asala na AGFM service. Et qui makam to solo na yo éviter. Yo zo kenega website l'état que on non tala zo te kandeko na yo. Alors, message dans na okaka mwana biso moto to ka leçon to ko sana ko ba Uganda ba Rwanda ba nanki ba zo sala biso mabe non biso moto sala mabe na tuna kinde ko wana siko yo zo ba ke bloke comme na retard siko idée na weza nini azo pesa idée te ba nikolo baka e bino ba congolais musa na bino musa ata ko ba français ata ba belge ata ba mindele nyonso o aza na agence afre to tsa ka même maswa mindele nyonso ba agence bazana ba maswa na bango te so to tsa ka na maswa moko wana ta lokola lobi journée mobimba douane salamité parce que courant na bombe ça quitté on a traçalité journée mobima conteneur et bima quitté nyon so les agala mutu na ngai alors vous avez même la patience alors message na zaki na oka ya mwana bataba 54 remo ke za na nzela nzamba sunge tambula bien soki komi ba obenga bino boza biloko na bino je crois lobby samedi aux ama passe mais dimanche soki batu baleki na agence ba boza biloko na bango merci zaki message na zaki na mwana j'ai fait un service voilà. To sukisi wana pona lelo bon dimanche encore et pas nabino. To komona analyse solobi to beta masolo ezandeni. To kutana. Mende kona ngai avant olala zela nanu zela. Sala nanu auto évaluation na yo. Soki yo osungaka batu ya ndengeni. Ozaka ka sponsor ya ba oyo basalaka mabe to osalaka vraiment geste ya mutema na yo eyoka ke yo sali. Tokutani. Merci.